naye kokuta na pena denilesi nake alaki mana ba succès naye il était aussi un peu plus jeune quand nous nous ka pasteur ou quand naye pe naye seke tala ba film on azoteka tout na kinda pe dimanche na église ne pe batu baya na présenter au pe présenter nga frère ngoye yo na ebsaki bi donc quelque part tout le pape que denilesi ça joue un rôle moro positif très important il a crié en moi parce que je n'étais rien et le moyen ko sala na église à pasteur denilesi akomaki ko mona nga un peu ennuyant sikoyo ti moi relation ngwe ko kita après tolala tolamuka oh non ya lingi sungate oh te mutu wana Nigeria na lingi na suyete banini neti à partir ya 3e série na nga ezaka quartier Kunda le quartier maudit wana siko na bimisi Mami la chatte na bimisi Bapako Bakombo na bango siko na eko vandi sango na 3e série. Na kati ya libala vous avez construit quelque chose avec quelqu'un puis du coup azali sous-souté ils ont sous-souté ba te belé ba se relever mais Caleb boy avant divorce na Caleb après divorce on voit toujours il tient le coup. Qu'est-ce que vous avez fait pour c'est par là qui naîtra l'idée je ne partirai plus jamais en Europe jusqu'à ce que l'Europe va me chercher. Je vais rentrer au pays et je vais commencer à faire des films comme le Nigeria. C'était là où j'ai pris ma décision. On a Lomé. Na Lomé. On a ce ma premier film, on a Karashika wana. Interprété dans l'église Basombi. Donc toi tu as mutako ça film à Karashika na Congo. C'est moi. C'est Caleb Toukebana. Ouais, c'est moi. C'est Bela. On a Bela vraiment Tiber à l'époque. Oh. Ouais. Tuberculose ouais. Na ko Tiber. J'avais quelle famille Musika téléphone Angola pezara moi mobulu aucun bien tino ba bimsanga binda fièvre ça la 41 42 netika utika na nzela to komi na aéroport à Luanda ozaka na Tiber na fièvre donc na mona yo na okufa sikoyo mais na continuer na bisenye na okufa te fièvre qui cité babotoli nyonso na Angola babotolina sac pona babika akoya nena nzela akoya akufela nena nzela ngana après moni eloko lobi wana je trouve aussi il y a un monsieur que j'apprécie beaucoup c'est un musicien na landa ba histoire na ye na di yango wana réussir comme na niveau c'est Fally Ipupa na landa ba discipline moko loba na di yango ya yoyo azo réussir à tout moment aza toujours na kati ya guitare na zo créer frère photo lukala force na ba discipline ngati lelo na komaka nakomi na Mwanda, je n'ai rien. À l'époque, AFDL et outi ba Rwandais ba outi ko stambola na nzela wana. Parce que bazo kanga mututu azobima vers Zamba ba okanisa kazalaki parmi ba Rwandais ba kuma na Zamba. Bon, loko na komi ana kufela kaka. Na ke place mona va na ozela sona dai. Pour na web ça peut artiste nyonso ndengo zo kendaka. Bokeba. Abuka na daya. Lukaka plan wana. Parce que les lois ya nanga météo atikala ti les lois on dimate que ya nanga awanda okende ozolan ti vivia atikala wa entre temps via banda mami qu'il y avant la voix du peuple oh c'était bien oh Vincent Chilouizi étoile de la presse la voix du peuple toujours longueur d'avance. Les informations partout dans le monde. La voix du peuple. Toujours actualité na actualité. Carrière, émission na biso, il y a Kitoko, P.A.Sika, Tomeli Bino, na chaîne na biso, La Voix du Peuple. Nengeka kombezo lobela carrière, ezala bandeko yo ba se distinguer na ba domaine na bango, oyo lelo baza ba exemple à suivre, o lelo baza ba influenceur, o lelo bandeko mingi ba ko ba encore ba idole comme ba modèle. C'est important toyeba esika oyo ba bandela carrière na bango pour ba réussir. Lelo ils ont réussi, lelo ils ont connu du succès na ba domaine na bango mais bazaki na esika moko ba bandaki esika moko belika moko bandaka oyo lelo to pesi opportunité na bandeko tout bazana na ba différents domaines. Cette émission va recevoir tout le monde na ba domaine nyonso o pour tout à se distinguer na domaine na ye na musala na ye. En tout cas na likamoko asali to koyamba ye une émission na biso ya lelo tozana sengo ya makasi ya koyamba oyo pe à se distinguer na carrière na domaine na ye. Ayaki, il est sorti du néant. C'est-à-dire, pendant que tu as dit que pendant au Salamakamo, il fallait qu'on bimela nanzela moroboy, mais il y a bimaka boy. Et aujourd'hui, il s'est imposé. Azalelo, parmi les groupes, il y a théâtre, oyo, tilelo.
eza makasi. Aujourd'hui, il a une chaîne de télévision. Oyo botami kaka na sima ya musana ya théâtre. Aujourd'hui, il a des contrats avec Maboke Télévision. Ils ont dit chaîne, ils ont diffusé le lot cinéma na biso. Il a une chaîne YouTube et puis il a revêtir makambutel mais belé abimisi pe oyo ya bana na monde ya théâtre, na monde ya cinéma. Lui, on l'appelle Bienvenue Toukebana Caleb. Yende to yamene émission na biso le lot tout lukato ye ba carrière na ye et si ka banda poazala wazalelo. Sans plus tarder, tous invité na biso ya mokolo lelo. Bonsoir, le président Caleb Toukebana. Ouais, bienvenue. Bonsoir, Vincent Chilouzi. Très brave, très intelligent, très sage. Naza lelo na sengwe kozana plateau na yo. Très bien. Naza parmi admirateur na yo otala musala osalaka. Et aujourd'hui, je me retrouve dans ton plateau et ça me fait du bien. En tout cas, ouais, je suis là. En tout cas, plaisir n'a pas à c'est ça que Nabandi premier numéro émission il y a na Bino, donc c'est-à-dire pour moi c'est aussi un grand honneur parce que vous êtes sorti du néant, du coup au symposé Lelo, on parlera des Caleb de génération en génération. Sinon Boni groupe Nabiso Sinark et puis vous-même la personne. Oui, ça va. Groupe Sinark ça va, ils ont qu'un bien, c'est tout. Ils ont qu'un bien, ils ont continué à produire. Bato baye barabiso na RTGA tilelo toaka na RTGA. Wow. Donc chaque jeudi toujours et puis chaque dimanche donc tilelo to le kaka na RTGA. Donc Sinark ils ont continué toza lelo siège na biso toz répétaka na Kasavubu na Lukandu. Et puis ngamoko bureau na ngera kana Wileri. Donc voilà, donc tozo continuer coexister, ça fait quand même ça fait depuis 99, ça doit faire combien? Ça doit faire 26 ans que Toza coexisté. 26 ans de carrière, et ce n'est pas moindre. Et Tobandaki Toalaki très jeune, Nazaki vraiment mon amour, je pense que j'avais même pas 30 ans. Et voilà, les lots Tozo continuent au col à Namusalango parce que Tolingagango. Donc Sinark va très bien. Sinark égale Caleb, égale tous ces acteurs, égale Julien, égale Lelo Junior Kumbozu, égale Larocque, égale Kyodo Florian, égale Lelo, tout le monde appelle Paris, Lelo, une petite fille qui fait vraiment un bon travail. Et Sinark, ils ont continué à Bimisa. Sinark, Lelo égale Maria Maria Koulebita, oyo bazaba na biso babimi pe lelo, génération il y a lelo voilà qui continue à faire un grand travail. Sinark égale Mama Teresia, Sinark égale Nada, Sinark égale Aïda, Sinark égale Duchesse, Hans Luzolo. Sinark c'est une grande famille aujourd'hui et c'est une vraiment na golobara de génération en génération. Parce que Sinark, mon groupe depuis l'enfance. Donc Sinark est collé ensemble. Voilà. Voilà, en tout cas, tant que moi, la ce soir, j'aurai toujours une ambition et si quand il y a ligne ça là, tant que vous avez moi la pour ça nous arrose à la nani na vie. Bon, au fait, nazo kola, n'abane j'ai quoi aspirer cause à la pour moi, je me disais, il faut que je sois une grande star. Une grande star du cinéma. Ok. C'était vraiment une ambition depuis bon mois. Et là, on est stimulant. Tu regardais trop le film, ou bien la famille, vous avez déjà star, il y a théâtre ou... Nazalaki kolingaba film, surtout ba série mingi. Quand j'étais très petit, à l'époque, biso na bomwana na biso totalaka ba Melrose Place. Très bien. Totalaki ba Dona Beja, totalaki ba Famille Wing, ba Beverly Hills. Donc c'était vraiment ça notre jeunesse. Sikoyo komona ba film wana bana ko inspirer nga trop. Pourquoi pas na Congo pe to sala ba film. Et puis au fur et à mesure to kola to yoko motala ba film nigérian. Et puis après na yoko kenepe ko vanda na Nigeria. Sikoyo motiva kinga pe. Très bien. Mais sikoyo likanishwana ya olubo sala cinéma et pas maman et ya mama nengini parce que la monde rozaka trop fils à mère ma mère mon et pas maman zala nengini parce que maman pas go batenga linga yo zala boy est-ce que bon autant la vision mona maman bala pas du tout au départ
ngai nazalaki déjà mwana kande olobi mwana mama bango après na air na yo kokoma na ambition ko sala musala oyo mama azalaki ma pas trop d'accord parce que mama ye idée nezalaki ka na kende poto na kende kotanga na poto alors ngai pe na lingaki kozala na sala domaine oyo na lelo naza donc mama azalaki pas tout à fait d'accord au départ et puis après era eko mona ke simbi ndako maki akotaki na vision mais au départ ezala quand même facilité pour nazoye basusu à l'époque na bani ba premier deuxième ou troisième film nanga et ko sala ke mère na biso ayo kende poto te era ke na bandi le kana TVT je pense alors era komi na poto non mbala mo atindi ka ndé ba mère bazala era komi kili atindi foya atindi mutu moko falaka ya zwangai asalo makam asala makam Nathalie Skonga et pas maman ça yo moko te na baleki na ngai OK ouais na baleki na ngai après Nathalie ngabi jamais eloko tie simba na yebisi mutu wana zongisela mère ba biloko na ye nga na kozana na Congo alors à partir wana mama sidika makasi yo zolanda ba théâtre wana ke memo wapi ma mère nga kangisanga nemi pa na inane malo bisanga te po na boy poto à l'époque wow mais sikoyo na tozana na Kinshasa wa otangi na école nini bon ngai natangi déjà au départ natangaki premier primaire nanga na Mokengeli na Maindo na école moza na matete wana te premier primaire natangi na Mokengeli na Lemba et puis deuxième na otanga na Maindo mais je pense et puis Maindo mais na matete et puis toye ko se déplacer vers Matadi avec maman ndekuna natangi na IT comme ce ville de Matadi na comité na 6e primaire bon on a philosophie à kala et puis toyo ko zonga Kinshasa na yeko tanga na Kingabwa parce que j'ai vécu à Kingabwa là je salue directement mon fils Bobenga ni plateau soki nani Château Kolo binga irandori donc voilà lui c'est mon fils c'est le fils de ma grande sœur et puis par là na tangi na Zaïréal na Kingabwa et puis on a continué dans ma tête na Institut Koubal na eu diplôme na Institut Koubal et puis on a se déplacé vers Lagos kozonga nanga na eu continuer na IPC Université protestante au Congo c'est par là que na eu licence nanga il y a économie donc très bien voilà. Quelle était la vie de Caleb avant Kota Théâtre avant monde à théâtre il y en a vie na ezara nini tu as beaucoup souffert dans la vie au Kembi au Lalibanzala au Beta Bamakolo vie no ezara nini na avo banda théâtre bon c'est un peu les mélanges hein c'est un peu les mélanges ma mère n'était pas bon auto papa na biso bazala na bambongo yango à gravité kolala manzala kolala quand même zalate mais moi likemba ya vie ezala quoi likemba ya vie ermobo ba pension bongo classe au futino transporter na kenanga makolo tima tete na zongi makolo po la ranga classe na lia kiango donc voilà tout ça yaki pe na vie nanga et puis bana kinga ponga bana mwana kingodi quoi ponga na kola partout na mwana lemba na mwana matete na mwana kingabwa na pe mwana matadi donc voilà donc dans l'excès enfance nanga très enfant nazalaki na matadi na yebi ko mataba ngomba ya matadi wana donc na muke vraiment na matadi quoi donc vraiment na matadi façon usekani na kutuve quoi donc naza vraiment na matadi et puis matete lemba kingabwa na sali vraiment bon moi nanga une grande partie na kingabwa à partir ya kingabwa donc en passant na salué ba neti biso zalaki juste en face na ba Jekoko Mulumba donc Gérard Mulumba c'est un grand frère Léon Mulumba c'est un grand frère ba bébé Mulumba mon ami voilà ba Zadio Mulumba ba master voilà quoi donc to kolinde ngona to kolina bango Gérard ba biso et puis na salué net na zo en passant na mona ba Mathieu Sombele qui fut bon qui sont mes amis au to kolina ba Mathieu Sombele ba Elika Lala to zalaki parmi ba brillant ya Kingabwa Yaoundé au Yaoundé zaza na ba quartier biso sokolaki na Yaoundé donc biso ma époque na biso na Yaoundé on ela esco biso très bien et boutaka na Kingodi okendaka musu batanga na Masamba musu batanga na Malula nga petiti na époque wana na otanga na Institut Koubal
Et ben voilà quoi. Donc c'était cette ambiance de Kolinango. Dans cette ambiance, Teti. Très parce bien. que biso batolaki na moi ekiri na biso ba Hoffman Kamango, ba Wax Kamango, Jokita. Donc c'était vraiment ekiri na biso tokolaki ensemble et voilà quoi. Début na yo na monde ya mabetali cinéma, au lobby que ozagi na Kinshasa wa. Pourquoi au poneki ka Nigeria? Parce que c'est vrai que au lobby ozagi mais anaki no tikala jamais avant que le Nigeria nous ozagi na posa na cause la star oyebana. Ozagi déjà ko beta pe ba tour na ba groupe moko ya ba théâtre awa je n'avais jamais fait ça. Pourquoi c'était dit à quoi? Je n'avais jamais fait ça. Biso na ba bomwana na biso ba théâtre ezalaki vraiment izale lote ezalaki vraiment moi ezalaki lolenge ni que c'est vraiment. Donc à part qu'un groupe Salongo mais les restes ezalaki eto kola eto banamike il y avait rien à apprécier quoi parce que à part groupe Salongo qui englobait tout le monde biso to banamike à part groupe Salongo talent ezalaki na ba minzoto wela tala biso to banamike ba groupe Zoe et là on est sepela au tcha fufu na mutu oni à part les groupes Salongo voilà notre tendre enfance. Et puis après na eko bimanake na nga Nigeria na tika eko ba groupe na ni mdu Nigeria keneko sani kasi ko lukaka vite ponga masko na banda ko luka vite n'avait que 19 ans na bando lukala yo bando lukala na 19 ans parce que masolo na ito beta no lelo yango wana na bando lukala na 19 ans bando lukala bando teka nini na 19 ans na 19 ans na kenda sko na ke na uto zwa diplôme na kenda Matadi na sombi ba farine na midema na yo teka na kim époque mo bo farine bunga na kim so na pesa ko fond na fond ba combien bon na banda pe na ba je me souviens na banda pe na fond mo gravité na pesa ko lara ma mère okay apesa nga moi folar mo ezalena je pense ata ba $50 kaka à partir wana na bandi nazo kende na sombi na yeko teka nazo kende kuna ni sicrière à Kulungongo une fois na kati zamba sicrière makolo na butu na minuit. Donc après na komi na gare ba ipsinga ki bandoki bala na zamba na ngabisi na komi déjà. J'avais quel âge? J'avais 19 ans, 20 ans. Nazo kene na Kimwabi. Donc na longwe na komi matadi na boma na kever mwanda na ba ilwana na Kimwabi na yeso mama kayabu na yo teka na king. Donc na sala biloko wana nyoso na ba 19 20 ans. Et puis malembe à 21 ans na habité fona ke Lagos parce que na kuma ko Lucas kona ke nzela poto. OK, donc tolo ba ko na Lagos ko luka nzela poto na 21 ans. Wana koma na moi fond mo bon tika yi kopa moi Matadi poani ba no feka sina comme mo na sko moi folar mo boye na kangisi sko moi la na sali passeport na kikala na sali passeport mera futelinga billet na ke Lagos po na matasiko. Il y avait de la famille là-bas dans Lagos. Non, à l'époque il y a parti à Lagos bando voyager pour biso to bata époque à Zaïre. Il y a une certaine époque où voyager dans la facilité. Alors toke Nigeria ko luka ko kende mais sauf que na kanisa ke na okene mbalamo na mati mais na yo sala 2 ans à Lagos. Oui, bah il peut déjà anglais to iba non. Ouais, I speak English. Oui, bah tu vas no okende, oui bah déjà anglais. Na yekola ka mwandambu et puis na keyi voilà na yebi pidgin English o ya ba Nigérian, na ko lo ba pa o kansaka na Nigérian. Donc je parle l'anglais du Nigeria, je parle aussi le vrai anglais. Et puis na yeko longwa wana quand na kuluka banzela na yo vanda su inane la Lomé na Togo. Zela no to va no na Nigeria. To va no na Nigeria. Aliangando. Oye mboka mo oyebani na mutute. Okomi ofandela wapi na hotel. Bon biso zalaika batu muto yo bato bandoko ba checker o bandoko mema batu ke tokei ye moko akokomisa yo na mboka ngo ye moko ba chebino na ba hotel mo bano zala wana après ozui nini ozui vitesse na vandi na komi pe mo na Lagos. Et si dans John to va escroquer bino là pour que na suite pas escroquer ouais donc to biso za en fait to kembi vivement na vie quoi to kembi to luki poto yango mo na silike la poto quoi na ngomo saka nango parce que toluka kango matoke na sali 2 ans na Lagos na sali une année na Lomé na lia gari bat bavanda na Lagos ba bi gari donc na eloko ko damete ozui gari dans la poussière mo tena kopo vimbi ozui mwangu boche olie olali. Donc nous on a vécu tout ça et puis ça la facilité après ba checker on ba bité na Togo loko les osimbate et na Benel na Nigeria simbate toke na bino Togo toke pe sous Togo la même chose. Ngana tamboli ba Togo ba Benin ba Côte d'Ivoire à l'époque to na barambike. Alors wana nyo sereka ko luka banzela
tokembi pe na ba Lagos wana na saluer ba vie na nga ba aimer moment nini ya pasi olekisa na ba mboka na oyo tika le roi mauvais souvenir makasi na yo. Bon période monde to ko longwa Lagos toke Lomé na Lomé wana parce qu'à l'époque ba téléphone ya nante donc faut que sola na phone to komi na Lomé na Togo na salaka 6 mois na contact na famille na ngate quand na uluka ba poto parce que moi moment wana ezalaka vraiment très difficile kolia pasi checker ba sundoli bino na mboka mo boye bité kolia pasi donc aucun difficile on va vivre nini kolia par la grâce kaka mo na tambola ba Lomé wana makolo mo tambola makolo mo mona mabat baolia je salue sengo tala ba ninga nde baolia donc checker a mema bino tina mboka mo asundola bino akimana. Nous, on a vécu tout ça. 6 mois sans contact na famille. 6 mois sans contact na famille. Basundola, donc mère pas luka, famille ba lukaka. Moi na kenda wapi. Et comment tu t'es sorti pour ça en contact na famille après 6 mois? Sikoyo après checker ngoye ko monana après 6 mois monani après na ko epsa bon ngana ke soupo tongo. C'est par là qui naîtra l'idée je ne partirai plus jamais en Europe jusqu'à ce que l'Europe va me chercher. Je vais rentrer au pays. Et je vais commencer à faire des films comme des Nigériens. C'était là où j'ai pris ma décision. Na Lomé. Na Lomé. Erpena yebisi msteke Rwanda na yebisi na okesute. Na zui mutu na yebisi pesa na transport na zonga Lagos. Pesa na transport na zongi Lagos. À partir na zongi Lagos na zui na recontacter maman na biso. Na recontacter maman Leli tout ça na ba phony pas to bandiko sala moi business na otik na otinda ba bazin. Maman Teki, Azong Selinga Mbongo, c'était comme ça que. L'esprit en commerce, c'est ça, yoga, malgré la difficulté. Commerçant, nana yebi, naza commerçant quoi. Donc, bisosa ba courageux quoi. Donc, comme on a eu tous les lots, peut-être nandambo to alelo, ezaki ba courage moto banda bomwana. Voilà. Nazongi Lagos, nazongi Lagos, nazaraki déjà, nazaraki trop imaginatif quoi. J'ai commencé maintenant à écrire. Parce qu'on a commis ba scénario nanga, on a commis même. C'est-à-dire aux gens goût à recommencer ba scénario. C'est vrai qu'on a pas comme star, mais tant on a star, on a maman au cinéma tout le monde. On a cinéma, na oye ba tendenge ni pas où entrer na sala on a Nigeria quoi. On a nenga Congo te. On a nenga animation mora déjà monene. Par où entrer pour nga pena ba no sala ba cinéma. Sikoyo na bano sambela na église moi ba nigérien. Alors les pasteurs il avait les contacts avec ba producteur ba film. So nazaraki mona na commis histoire nanga et puis atangi yango après ebisinga que c'est bien. OK ça va na rola ki sa ba petit nango ba sala ba film wana ba karaché ke bandi sika. Et puis ici ceux qui va passer quelque chose nga pena ya na opeso quelque chose. Mon appé qui era ozonga bo alukenga quelque nera et dengana lia na Lagos dans un peu au tekang. Ouais, bon na yebi be pri abando tekate ya bando yipsanga ka I'll bring you something if they pay me I'll bring you something. Mais on retrouve pas film na yo teka pri moni pe film o lobi o idée nanga o histoire nanga. Bon non, bon nazo salango ezalaki pe ba probabilité nanga pe ya kozonga Congo mais au moment parce que bango pe ba makasi bando zane ba kozwa ka idée ba développer ngo na ndenge na bango moment idée ndenge eza o na pesa ka pasteur te alors de temps en temps pasteur bando yelanga mona yelinga pesinga moi quelques nera et bando permettre ngana vivre ana bando zwa goût anabi c'est que ba on dit mabilo nanga boye c'est que je suis dans les bons à partir à Nigeria à l'époque na bandi ko sala ba cours et réalisation par internet à l'époque wana kutu ba ordinateur ezana no vraiment te na kenda na cyber café na koti nazo sala ba cours ya réalisation film par internet na bandi sala ba cours wana à l'époque c'était dans les années 96 na bandi 96 ouais 96 ou 97 na bandi ko sala par correspondance ti na atteindre moi ba niveau moko to banda ko mata. Et je me sentais déjà capable OK na kokipe ko sala banisco kota yo na bando sala na bando kola réalisation ko sala ba gros plan serré large contre-plongée plongée j'ai commencé vraiment à apprendre après et ya ko na moment moko na komaki vraiment na bi nazolinga na percer na kota na milieu ya ba Nigeria mais exactement donc close quoi alors je me suis dit je vais rentrer chez nous avec cette intelligence que j'ai appris ici. Nakende pe ko salango mais chez nous. Après na epsi maman, je dois rentrer. Alors maman est otini la billet na zongi Kinshasa. Na zongi Kinshasa na nini? Na zongi Kinshasa na 98.
Tango na gisha soyaki na nini? Na yesko na ba cassette ya ba film nigérien ebele. Osombi kuna po ya teka. Osombi kuna na lobike na kete kango. Et je vais commencer à interpréter parce que na yebi moi philosophie nde basala na bino banoto ko interpréter ngo avant na teke na mutu na interpréter les yango. Après na ye je pense que na ya que moins na 50 cassettes. Barandi ba yebi donc ba nombre ba cassette ba carton ba cassette voilà. Lui il était encore un enfant mais ayebi. Après na komikin ba master sko bando sekanga ah yom to comme da Nigeria. Okoti mikilite ndenge nini ah ba masa omocholanga na kokagite. Po biso makinga ba po kinga bo eranga batatembe ba kuna trop. So na kokagi shoko wana tenabisi merte fona diangola. Ba master ba otumbulanga trop esimba te na zalawa esimba te. Fona na tambola na kende Luanda. Ba cassette na ngana tekawa awo esimba te na tambola nango le nani Luanda. Merabi kuna wana savimbi azana. Kuna bagobo mayo ngabi telefona kende kaka. Nazwa sac nanga paf na dekola na ke Mariano à l'époque bazo so wapi Luanda. Na oke Luanda na ebi mutute. Na koma Luanda na ebi mutute. Mais j'avais un pote to alanga na Nigeria aipsanga koma Luanda. Era koma Luanda aipsibisoge aipsinga ke Luanda ma efutaka. Kuna to tekaka na Rock Santari. Sikoyo à l'époque ba téléphone ezate na ekolongwa wana na ke Angola na koma na Angola bakangi biso tokutani na bitumba ya Unita na Empel bitumba biso na katikati bitumba bazui biso apesi biso arme à l'époque ouais pokune elaka bakozwa bino ba jeune tout non fazi isso pa tira aí apesi biso arme nazo batena na bina kufi ti ba to bandi ko avancer to uti sko mbanza Congo wana ba Rwandais bakangi mwanda bazo kita vers kin sko biso moyen kozonga su Congo ezate pona attaque ya Unita wana on était obligé de progresser ba soda impela bakangi biso abi biba tous les jeunes faut bossi mabinduki to continuer to kena bino ensemble to kotina kata ba camion ba soda na munduki no yebete na sala ngoni on y va ti to comité ba o bazala ki avancer to yogi ka kuna ba obeta masasi ba beti biso to kiti na car OK ba o tsa biso ke ba o la tsa biso ke ba kimisi déjà munguna to komi place oyo attaque elaki OK ba kimisa déjà munguna ba e ba retirer biso ba aramango obeta pe masasi to beta su te biso za so na kata grand car OK ba msusu ba kitaka ba otambola ba mosko ba soda ba kiti bazalaki en avance biso sko na grand car to ya na kuma raisonner ko to anzambe kana kata karo so beti kaka nini moko awa to kufi bon lokwa de na koti moko ngo na kotaka ti ba pusani to yeka ba masasi belé nga ona ganzi ba attaquer to komi wana bobabi non ba uti ko kimisa déjà Unita nzele komi libre maintenant on peut aller jusqu'à à Luanda ndito okende ti Angola na Luanda to komi na Luanda avant to kota na Luanda ba soda ba tiki biso kaka na entrée à Luanda na oui ba souti là so na Kashitu quelque chose comme ça o biso to tiki bino nga ko na yebi mutu place na yebi place na ozwelete na tikali ona kidiba to komi na cassette na ba da sac na nga ba cassette na nazo yeba te na sandeni na mona nga mutu mo boye azole kana car na e na bo elungia ba congolais ba mona solution na lingala ndeko boni na mona bi bien oloba lingala wa congolais o na congolais est-ce ko edenga na yebi mutu na Angola te na ye ko luka masala mo azana Luanda mais batiki biso na Kashitu abi place hotel mi eza place mo mabe ba bandi ba yaka ba koboma yo yaka ko ela na ndako nanga comment mutongo oui ba soute ça fait très longtemps vraiment ameminga tina ndako na isoka olanda ngai ya na soka oye bateki ngam na koma Caleb en tout cas na pesi mbote ameminga na ndako na ye to lali wana na tongo ye moka ameminga so na voiture na ira atuninga na otiko ti wapi ngabi yo keneka tina na ville ya Luanda wana na centre ville tikanga ka wana obi nzambe so nzamba otambola na yo c'est vraiment miraculeux à la fois obi ka ya tikinga pe en plein centre ville ya Luanda na telemi na oyeba te na okene ni na gauche ni na droite kuna portugais ozaki na mbongo na poche
moi na mambo na tika na pondambu na banzela et comment déjà ni obi que na telemika na oyiba na ngate na okendo en plein centre ville à Luanda na nini na babenga na marginal obi que na fandika boy oh na moni master ngo ya Nigeria wana oyo master to la na Nigeria oleka obi na mona miracle oh na yebisibo oh yo to yambani kabika sitaye koluka yo na longwa déjà Lagos nga oyo na komi mais comment yebaki ke na koleka bizarre nabi na yebi pete nzambe kaka nde type wana zwinga master wana zwinga place azana pesi mbote malgré à la fin pas beta moi coup mais ça c'était après nda meminga na ndako na ye na komofa na Luanda na São Paulo na komofa ndawana na jusqu'au ba cassette ayipsinga nga 5h 4h na kenada ya koteka na nini na Rock Santari et puis chaque 4 heures to la muki na ye na memi ba cassette nanga toke 4 heures ma mulile zana boko ta Rock Santari rock wana era boko ta bomibi ba goya ba memi bino likolo ba yungo bino ba zubilo gonyoso so tala banda ba age wana to wana no to bunda na teka kana rock na teki ba cassette ona muliki ba ngolais ba sepeli nango et na ba notinda skoyo na tindi nango na Lagos eye na komoteka ngo na Rock Santari na tindi eye na teki na rock na otinda pena ba produit musu na teka mana rock donc nga na teka na rock après na eko bela po Angola bon ezala na moi ba souju nango do ya moi salité ba côté musu ya la makasi après na eko bela nga na bela vraiment Tiber à l'époque ouais tuberculose dans ma tendre enfance na eko zo Tiber parce que salité alaka mingi dans l'environnement déjà ya rock ezaki salité mingi place peto wana vanda donc vraiment ba foule ya la mingi na eko Tiber j'avais quelle famille musika téléphone pe Angola pezara moi mobulu ti ermo kaka foni mera tindi molar sko to moluka ndeni na obima Angola parce que na beli mona mai wana akiminga pe na plan akota na ngolunda ti lo pe na mona ete wow akiminga na fontu donc ceux qui azola en émission na PC mbote donc là il sait que nzamba délivrer na koma ona lelo après na yo kemba sikoyo na yo kemba mana mwana yo na kimi na kemba kembi ça dit ba kimio na fond ba kimio na biloko ko se retrouver na Tiber weza rapper moto comme il faut sanika ya yo ba beli so na ngamoko na ofanda siko na Ojaenda ouais na ofanda na Ojaenda na rua Sege na kota igreja navana nga moko na ndako wana na kondi très jeune que j'étais ti nazobunda na kaka na okende siko kozwa traitement na nini na Marthe le traitement est gratuit quoi ouais mais siko traitement malonga te na Marthe bazani na bango ba traiter ba Tiberbo na mona ba bongisa ngo siko bien na kena kozwa traitement mais na mona ke na okufa na osande fona luka na zonga mais na mukanda te on comprend ti na eko coopérer babi misanga par kabinda biso kembi hein ti na babi misanga kabinda fièvre sala ko ba 41 42 netika utika na nzela to komi na aéroport à Luanda na futi transport bambila ba kiti singai balobi ke mukanda na lai nango po yebika ka fona bima na créer kaka moi document moko ya nini pona bima ka Kinshasa bakiti singa na avion bayebisinga ke yo kende te po document eza ya fona yebisi bango na ozonga Congo na ozonga Zaire à l'époque so botiki nga na okufa oyebi ke policier wana simba nga bo moto a danger bi moto okufa babotolinga soudar na zala nango bango mosu ba soda bangole wana bayebisinga mata zonga mboka na bino na mati babotoli na mukanda na lai nango na komi na kabinda nazoyeba te po kabinda pe siko shoki ya kosakana te bakoto mère ozela yo bakoto mère ozela bayebi so suite te parce que mbongo pe bambila ya bangole babotoli oyebi ke na bisika nzambe nanga na okita na kabinda basoda o bamona nga te tina okoma Congo basoda batika lomona nga te baokanga nga te mpona na mbongo opesa bango te c'est par là na kiti nzambe pasalinga grâce na leki immigration nyonso sans ke batuna nga ta papier wana ozaka maladie ozaka na Tiber na fièvre donc na omona yo na okufaka sikoyo mais na continuer na bisenye na okufa te là c'était en 99
nabi na kufa te nzambe na kufa te na okoma nazaleka na mulanya mai na omelaka mai wana malembe fièvre kisi te babotoli nyonso na ngola babotoli na sac pona babika akoya ne na nzela akoya akufela ne na nzela ngape nabi na kufa te na kotiti na yeko senga chauffeur taxi moko ba taxi ezouta kabinda emema bato na frontière ayema na esi bango na esi chauffeur wana naza na eloko te naza très malade soko tiki nga na kufa na pe na eloko opeso te est-ce que komema nga nefis kata na frontière atali amoni ngaka moto na laki mbala moko amemi nga na voiture atenga na coffre toke ti frontière soko na eloko pe olakisa na frontière te na pe na mbongo te côté Angola na olakisa ba osimbaka moto eleki ba olekisanga balekisinga na komi côté ya Congo bakanginga côté ya mboka na biso mo bakanginga na maladi na nga na expliquer na ndenge nyonso ke na eloko te kutu ti bangolais ba comprendre ti na comme na frontière na eloko te me bakanginga kaka après tokomi 19h nde ba yotikanga na frontière bato si bazongi na tikali nga moko na mopanzi ya Congo no ebanga so eloko sala te ti papa mo awuti bilanga amoninga mwana ozosala nini yo moko nga na bi nazobela makasi na sali effort na uti luanda na komiti awa me babotolinga nyonso na eloko osala te abitoke olala na ndako na nga lobi na goya abangi maladi nona tiberte ayebaki te après ameminga na ndako na ye wana pe na ye bon wana deya na yebi à partir de Luanda déjà je savais ameminga na ndako na ye apesinga place na lali le lendemain matin aye atikinga futelinga ticket na me ememanga na Mwanda afutelinga papa na mukolo afutelinga ticket na komi na Mwanda je n'ai rien à l'époque AFDL euti ba Rwandais ba uti ko stambola na nzela wana so bazokanga mututu azobima vers Zamba ba okanisa kazalaki parmi ba Rwandais bakoma na Zamba babo pesa mukanda bon lokana komi ana kufela kaka na ke place mona vana na ozela sona dai tata raboy cousine nga mwa zoleka moninga wow donc soki nzamba linga okufa te seka ibi azana promesse moko faut se réaliser na vie na cousine ayibisinga yipa okota Angola na expliquer makambo nyonso na ndenge na beli tout ça tout asombelinga mwa novalgie nekitinga mwa fièvre na lali na mbetu na bango balali na bango na se le lendemain nde ye moto azwi mbongo babengi mama na foni mama atindi mbongo na futi transport maintenant pour quitter Mwanda Kinshasa pour Kinshasa wana sko nzele zate j'ai fait ça donc je me voyais mourir déjà là mais nzamba salinga grâce na sale forte komi matadi mituka ezokende Kinshasa te parce que ba rebelle ba uti oleka ba makamanjili uti osalama donc faut kozwa train so train yango plein à craquer na fièvre na zara nango kayobi to beta ba parcours à vie carrière tabat ba olula yo baza vie yo bazo jalouser yo na fièvre 40 tabaye ba makamino okuta na ona vie ba mona que eza fruit ya befort c'est important na fièvre 40 na zalaki nango na tambola na voyageur na train de Matadi ti Kinshasa ya kotelema place au vande te fièvre 42 mais na bika nzambe na koma place au vande c'était tellement plein place au vande dans les trains 360 km kokoma tokomi na kina bi nzambe donc na senti donc ezalaka somo ta tutinga kimi moto eleki na bisi nzambe na nga na kokoma époque to vanda pena na Kingabwa train telemi na 12e rue na kiti na bi na okoma donc na otambola na omiyoka na ngate so uta sikoyo 12e rue koma na ndako na Yaoundé tu y a au moins 1 km à pied na komaka pa na biso ngoyo awa okoyi nde na lamuka na hôpital nalanda traitement avec ma mère notre papa qui était là nalandi traitement avec bayana nga bazaki wana ndenge logo esala nango 2 mois et puis batinga batonga et puis esili
Après 2 mois ici, sikoyo RSili RSili, je me suis dit, est-ce que bon, quand tu souffres de cette maladie, ça fait plus ou moins 2 mois, 2 mois de traitement, à part qu'il y a 6 mois, mais 2 mois déjà, bah, microbe wana ekufaka déjà. Après 2 mois déjà, na yoka qui bien, 3 mois, 4 mois, na yoko lingana copine nanga auto salane Sinark. Donc c'était une copine avec laquelle auto créa groupe nanga. OK. Na komisko ko bika na zana no mais na biki déjà to yo lingana, elle habitait Rigini. To yo ko lingana na ye. À partir na ye na komiko fungwama. Na ye ko mama yo pesa $100. Na bi $100 on a zongisa on a Nigeria. Na iboti ndelanga ba cassette. Na contact ko za na ngokuna. Je me suis dit lokola e simbaki na Luanda, sege awape. Donc na Luanda ba kuma ko somba ngo bazotala ngo tout ça malgré na tindi ba tindelinga 20 cassettes à l'époque. Na komo yoka de nzoto makasi na banote ka on a ba église. Na banote ka on a ba différentes églises. Na interprété ngo pa pasteur à Sombi. Wana sko ba premier film on a ba Karashika wana. Na interprété na église Basombi. Donc toi ba muta ko sa film Karashika na Congo. C'est moi. C'est Caleb Tukebana. Ouais, c'est moi. Na bani ko interprété na ba église. OK. Na zo kene ko tekaka mbala mona bando remonter na copine na nga wana pe na bando yebisaye. Tu sais pourquoi je suis rentré? J'étais rentré déjà pour créer ce genre de film ici. Na yebise nazara iku na idée mona komaki banda Lagos. Alors moi, elle est tellement intelligente. Na yebise moi je vais commencer à écrire yo au corriger la kanga. C'est par là que j'ai créé l'idée d'asseoir une vision où le est comme un Sinark. Je salue la dame là où elle est, comme une femme mariée, maman Bana, à Ebiye Moko. M'a salué. Vraiment, salué, gars. Et puis, j'ai commencé maintenant à écrire le scénario. Entre temps, nazo teka, nazo koma. Surtout, à Bano Tarigini, Sogaye, à corriger, toquer, tout bêtisango na ba machine. Toujours continuer. Entre-temps, dans autres cas, film dans l'église. Et en vendant mes films, dans notre tambola, ma colo, na okota machine na ciblé l'église, nous sommes machine na été là ba film. Na koti kingabo na ciblé l'église, nous sommes kingabo na ote ka ba film. C'est par là quand na ote ka ba nous mona pasteur mo azote na l'église. Donc je voyais à l'époque, il y avait l'église il y a pasteur Coutino et puis l'église de Denis Lessi qui faisait vent en poupe. À travers ma technicien moko église à Coutino na bandiko tekela bango ba film bango parce que bango ba komiko ba komo tsango na chaîne na bango ba komo tsango na ba chaîne na bango après na yeko kuta na pena Denilesi na ke ala ki mana ba succès na ye. Il était aussi un peu plus jeune. Quand nous avons un pasteur, quand tout ça à Sombi. À Sombi, après, à Sombi, à deuxième, ça allait bien. Après, moi, il y a eu pour ma idée de Yaya. Voilà ma yakuza, donc voilà, on s'en bat. Après, dans cette place à Zali, Azala États-Unis, après, na bando teka lai so era moninga timbeli ke era nazo interpréter la timbi ke na mama yele parce que de temps en temps na komi ko zala na ye mo ba activité na ye na accompagner ti na sais pas moi ba film ozo interpréter nazo interpréter ozo te lango ngana réalisateur na oti Nigeria po ayeba ki déjà je peux faire ce genre de film ici c'est vrai ngabi oui je suis réalisateur taka na bo mwana ono mikumisipe déjà ke na tanga boy parce que na brandir moi ba expérience na sala ki par internet ne na tanga ki c'est vrai ngabi yo kaka so nimio produire au Tsambongwanje je vais faire les mêmes genres de films ici. Très bien. Voilà non comme Sinar qui y était. OK. Ah c'est vrai. Et on a continué OK ngabi ça va je te promets au Tsambongwanje. À l'époque, à Tuninga, ça peut écouter combien bon, à l'époque, en tout cas, sur $1,200, $1,300, on peut déjà le faire. Et on peut aussi, à la mesure du possible, inviter Bactère nigérian à Pékin. Kalakout, Batso, Baby Denili, ça va déjà que Bactère nigérian peut bakoya.
après na yebisi si seulement yo au PC message na ba émission na yo pour bana oleka mana ba différentes émissions antenne A ouais ba antenne A na yebisi soko PC communiquer moi je peux créer ce genre de film ici a kepe to kepe na antenne A lobby nazana frère moko auti Nigeria donc ba film bo mo nazo interpréter les bino yo aye po salango awa na ko c'est vrai ah PC nini ya PC bato baya bato nyonso balingi baya ko sala film wana baya na église nanga po époque ba téléphone yana onte na kenda pe dimanche na église ne pe bato baya ba présenter au pe présenter nga frère ngoye yo na epsaki bi donc quelque part tout le va que Denis ça joue un rôle moro positif très important il a crié en moi parce que je n'étais rien ouais voilà donc mon mutazana ba qualité na ba défaut na ye dire que a croira ki nanga faut ko accepter ngo après à bengi batu batongo pe bayaki c'est par là que je commence alors na bandi na zui batu na zui bango na ba liste na église moi to sala ba rep ezate na bando lukaso place na ko bano sala ba rep ndé na ko découvrir ba ko bisanga na lemba na maison communale espace moi ezalaka na batu ba ebele ba sala ba rep wana ndé na yo kende na solliciter na ekutana na papa Asana Rowe na Lana bato ya lemba ba bi papa Asana Rowe na Lana maître n'a expliqué ce qu'on vision. Non, je viens du Nigeria parce qu'il parlait tellement bien français. N'a expliqué vision, je viens du Nigeria, tout ça, je veux créer ce genre de film ici. Et voilà, je suis réalisateur, voilà. Ah bah c'est vrai. Naïbse Nazana acteur, oh déjà baillé. Ah oui, ça va. Moi j'aime la culture, je vais t'accompagner. Et c'est avec papa Hassan Naroé Nalana qu'on commence à former les acteurs. Wana combat groupe ezagini. Wana sikoyo na créé ce groupe na tiango kombo Sinarn. Dans cinéma Arche de Noé parce qu'il fallait comme église à Denis Les. Donc quelque part ils ont revenir dans groupe il y a des groupes il y a des la vision était totalement mienne mais évidemment l'église n'a servi kinga des berceaux de commencer ce qui était vrai. Et puis na bandi ko former bana nanga wana o bayaka wana na appel na ye na bandi former quelqu'un au pays église na ye to bandi alors parmi ba o babandaka bazalaka déjà na ibandeli ba Charlène Benz wana ba Charlène bazala dia na équipe a dans la jeunesse il y a Sinam la jeunesse ba Charlène bazala ba Caroline Ikwa o le loi comment na ba salon ma femme d'affaires mune na zala na ba première vague wana Silva zala na première vague wana. Et puis kaka malembe na bandi na bandi sikoyo nazo pesa rep na maison communale ben je n'étais pas de l'église de Denis Les ngara wano prier na ngana kinga bonne église na biso pas Gervais Tumba Kombaka kuna pe na imposer vision na bandi pe ce groupe musukuna na obenga osko les montagnards parce que l'église est là qui montagne sainte donc on a des groupes na comme ça ça des groupes côté kuna nazo formé côté pe non formé côté église il y a Gervais Tumba Kombaka kuna nazaraki dana ba petit na ba tingi nazaraki na frère Eric na Soueti Tumba que je salue en passant il y a Zaki le qui a pasteur il était très éloquent très courageux tingi comment na premier mission c'est ça un tingi da comment premier mission parce que côté il y a église ya Kingabwa naza na ba Soueti Tumba naza Jukul donc ba no bengi Jukul naza na ba tingi nazalaki na bana église kuna et puis on évoluait ce qu'on demande aux élascoyo passer Denis à salaro yo toyo kanaki et comme moi vanga to meli ina inane bo répétera kaka ah basta faut tourner film basta na commis déjà film photo banda tournage to répétera déjà film mango wow film mango pe bima après na poto titre nango na poto bima bandimi contre bandoki biso ce que zalaka na titre bima na kishasa zalaka c'était la première série na créé à 7 épisodes bon ekoya ezalaka pumbuka ndina pumbuka ezalaki série na ezalaki série oyo ezalaki tableau moko ezalaka olingo lala olingo lala olosambela bando sala kozo nimba ti baolakisa nini mwana nzambe akoki kosambela talali ndoki moko aye ok yango film biso to répéter yango déjà mutu kwa kufa bocha ba koto
Ouais, cartel de l'obscurité. Cartel de l'obscurité. Donc, na coma film, on a maman. Cercueil, tout ça. Cartel de l'obscurité. Bandina, tout ça. Bah, na tout répéter pe film. Papa, ça na masungi biso. Mindondo pa ya koti na mouvement. Oh, fait Mindondo. Mindondo, je salue place à Kenda Tikabiso. Aye a accompagné Kinga pe na ba départ pour la formation à Bana. Et puis après à Kolongwana ye. Après mais otangi bana batuto otangi kombo ya pakote wana pakwa gina mute. Te wana banguna bayete. OK. Wana banguna bayate. Après tozo continuer. Après moi ba incompréhension comme ina pasteur tellement moi je na banda ko tcha moi pression que pour tout banda ba tournage. Mais pression banda ko tcha pasteur Denis Lesi. Pourquoi pas notre champion wa Kingabwa Kingabwa zaki ba moyen te bon réaliser. Bon ya Kingabwa azalaki mana na ba ambition te bon azalaki vraiment na ba ambition nango vraiment te mais j'étais en train de na eko banda ko na oya Kingabwa to banda ko déjà moi tournage moko pa ya grande sœur na ya zana ndako moi kitoko après to kata kanan mais to kuna pe na opesa rep ko to pe na opia rep kota Kingabwa ale kinanga onésime azalaki déjà kuna o le lokoma pasteur munene après elo moyen ko sala na église à pasteur Denis Lesi akomaki ko mon un peu ennuyant. Ennuyant. Parce que quelque part, nous allons rappeler que les cassette. Hermoso la nambon wa futa yombo no ba cassette. Hermoso pe koto fa financer film. Hermoso na mo tungi set. Comme il y a un peu de trop. On a nyona ba film et ça déjà autant. Sikoyo ti moi relation comme ko kita. Après to lala to la muka. Oh non, il y a lingi sungate. Oh, mutu wana Nigeria na lingi na suyete banini s'en tiendra plus. Na habité par rapport à quoi? Je ne sais pas. Na moni aye ko loba na église ba film na ngana sala na mutu a Nigeria na osala ngosuna ete na osala nga moko. Oh. Azui ekiri bateau bazalaki neti na église na ye a récupérer bango. Et ça dit que groupe et ça le voilà afisir na tikali sikoyo ngamoko na biloko na tikali kana bactère ndambu na kotika pe vision na uti na au Nigeria te toujours na soutien ya copine nga wana qui me conseille de temps en temps mais c'est bon je prends bateau ndambu na tikana bangwa na sangisa bango na ba oyo bazana montagnard na salango équipe moko na yo kenesko na ba o bazala na montagnard ba tingi ba sweti tumba tout ça na eko sangisango ekomi équipe moko et comme équipe moko sikoyo ba élément oyo fallait ba jouer film batikali pa ya pasteur Denis Lesi. OK. Oh vous avez répété na ba répété donc maman o fallait jouer maman batikali bana batikali na comme on a carence na tourner film oyo ndengeni et puis na tiena mutu na ke turo yo na ko lukaka ngamoko parce que j'ai continué les commerces. Malgré tout ça, ouais. Bon, d'ailleurs, Oteka déjà va CD, va cassette. À part va CD, na Oteka peli sous ba mousse. Pour na teka mana na commune qui na plateau. OK. Donc Oteka ba éponge. Na mer na biso. OK. Chair. Voilà. Na Oteka ba mousse, mwanda molar na ngara bi no ngai mo turo yo na ko financer. J'avais toujours mon ami pasteur Flavien qui est mon ami. Il est NDPR na bandi idée na zalana na ye. Mais il est pas croira qui n'a maté et puis j'ai évolué avec d'autres hommes de Dieu. Après Denis Lesikutu na église na bon, inutile de dire de tout ça, mais c'était vraiment régé. Bon, j'ai dit bon, comme j'ai ma vision, je continue avec. Je lui laisse son nom de Sinard et j'ai créé maintenant Sinark. A créé Sikoyo, Sinark. Qui veut dire cinéma arc-en-ciel. Et ça là, quand moi va prier, toujours prier, va prophétie bimi, nzamba ma biso musika, faire voyager biso, et voilà. Et je me suis décidé, nouvelle alliance Sinark arc-en-ciel. Je débite. Batuku ba croire ngate. Nabi mwanda mambo on a commerce na otana kati. On dirait que il a confiance mo boy. Ouais. Ya yo moko. J'en ai jusqu'au jour nazalaka bongo. On a bandit aux oitins pour ça na comprendre. Et puis je me suis dit na réussir na iloko esimba. Na obukanate. Après na komo lukasko bateau ba remplacer ba place wana.
paf na yokutana na ndeko nanga Julien a retrouvé nga ya bana olukanga amoni nga na lien na biso a répétition. Faut signaler qu'azara frère na yo pas tu bien on a rara na yo donc voilà. Era moninga a sepeli a sadere. Donc ben voilà, sois le bienvenu. Tomixko à part yé azalaki déjà souhaiti tumba déjà na routine montagnard to créer équipe tozo tourner tozo répéter ce qu'on pas ba souhaiti. Très bien. Bolongwe na lemba. Ouais. Car na ndenge na oluka luka bandeko musupe baye Julien ayeli biso bandeko mususu era bandeko mususu bandeko wana bayelinga bandeko mususu. C'est comme ça que viendra bandeko mususu baye. Là c'est maintenant en 2021. Dans 2001. 2001. Wana ngana bandi groupe na 2001. Parmi bateau bayara période on va citer comme qui Déborah par exemple. Ouais, maman Déborah baye. On va citer Mamie la chatte. Mamie la chatte aye. On va citer Paco. Baye parce que Paco ne mutaya kisko na maman Déborah na Mamie la chatte. Wana boyana déjà na mère copine bo bandanga na ye. Ouais kasi yango de me mabiso boya na copine nanga. OK. Yango de me mabiso na boya na copine nanga. Dans les Mamie la chatte aye. Yango de mabiso kate yango me mabiso. Sikoyo na nazwi ndeko nanga wana Jeff mbala moko epesi ngai rolo ebana ozala fo mutu moko mobali moko ya mwa mulai mbinga ajuango bayelinga mama Déborah na tie mama Déborah na PCP comme mama Déborah Julien na PC Julien à l'époque même un groupe nangé bani ba benga groupe à Julien na Déborah nga na joie ki na nkotu comme nazala ki fallait que na réaliser na joie ki role moko bano benga Eli frère Eli nazala ki mwana ya Julien. OK. Na yeko pesa pe mami a joie pe na komba mami la chatte ta joie na komba mususu na pesi role moko ya bateau batikala ki pa ya Bengilesi. Et na yeko bundana na yeko zo espace na Tropicana. Première chaîne au Banimayo. Ouais. Ça c'était facile? Non, ezalaka facile pété. Après ba memayo to moka ko kendaka ko nga mona kendaka. Paf na yeko zwa ndeko moto banoza ne pas denile se Raf Lokuna. Yepe azalaki ko cameraman tout ça, il était vraiment un brave. Na ndeko wana na psi Raf lelo photo tambola na to ko manano ville. Fona luka chaîne. Azui Raf, na saluer Raf Lokuna place ça. Parce que vous avez vu que peut-être pour Bananon a été qu'à cassette ils ont un peu moins difficile. TV. C'était moi et Raf Lokuna to koti na Tropicana. Na keti na bureau ya directeur Ezaki Kibambi Shintwana adjoint na ye na kena kutani na adjoint na ye. Je viens du Nigeria. Encouragé, hein? Très courageux. Très jeune, hein? Nana, on a 30 ans. Naibisi Kibambi Shintwana adjoint que je viens du Nigeria. Les films que vous voyez là, faire du succès ici, je peux les réaliser ici. C'est vrai, oui. Comment? Et ça sera totalement français. On peut mettre un peu de lingala, mais ça sera en français. Donc, on réalise autrement. Mais, na lingi avant, on a collaboré. Yo mon teo senga, mais si bango avant na collaborer na bino, il faut bon l'accent matériel bon nango. Parce que nga montage nanga, ezaba montage et ko senga ba effets spéciaux. Moi na muketa nzoto mukena la kia. Tozo mona image. Ozo intimider. Ozo intimider ki ba mishinto. Na mona matériel bozanango parce que biso na Nigeria to sala kana ba matériel moko voilà donc et puis il faut un bon monteur. Il faut un bon monteur parce que faudra des effets spéciaux. Qui ba misko tala moi mutanwa nzoto mikyo. Et tepe veki ba mi moi tuba. OK, attends, ben j'ai un grand monteur ici qui vient d'abord. Alphonse, ma bengi via Alphonse Moukeni Monangoudi. Grand monteur! Mais dernier de Moutaboka. Adaya? Oh, que ce nom repose à Mbalamoko, qui bat bien bengi. Voilà ce que Tropicana Zana commerce. Regardez-moi ces jeunes hommes qui viennent de Nigeria. Alinga Salabajan, ba filmo, ils ont salaba succès. Mais Azako exigeait bas montage moko au niveau tout. Pour Ngasko Bangamo bas montage wana.
na yekolaki yango na osala ba cours en ligne na Lagos qu'il faut pas pour faire des effets spéciaux il faut ba programme oyo et puis par ordinateur mbala moko dans ko bandimi ngate mais nani fiango AFC oui ba programme alobi wana j'ai ça ici et même ba programme alobi en montage wana to monter na bosani wana ko ba dobe na yete OK to monter na nini Pinacle, ouais, je pense que Pinacle. Ouais. Je pense que Pinacle. Malamoko, et ça ce que moi, les solos, na via voir, il y a monté loin. Est-ce que du Pinacle, ça va aller? Ouais, ça va aller. Et vous savez Pinacle combien? Bon, nous avons Pinacle. Depuis Cisco, yo, mutumoka yebi trop, solo, matumamo kibambi, andimi kopamo. C'est vrai. Ok, ça va, donc, c'est bon, vous pouvez commencer. Qu'est-ce qu'il vous faudra? Non, faut matériel les arabiens, boy. Ok, ça va. Ba bengis koyo. Cameraman ou adala ki meilleur cameraman na bango. Ba c'est non. Kende bo tourner film na ye. Kende bo tourner en lobby. Ti na ndimi ba responsabilité wana na signé kaka. Ba na ye na sangisi bana. To banda tournage. Tropicane ndimi. Pas to sali premier épisode. Et to tournant et qu'est-ce qu'on pas vu wana? Viens soit déceler quelques pongapé c'est ma première expérience que na signé ka na sala ngo OK na ora ndenge ya word na sala ngo déjà et patali abi ouais bo sali bo travaille bien na moni même ba cadrage tout ça mais est-ce que beaucoup qui ko rebander lango bo corriger ou bo corriger en même temps moi aussi je tire un peu d'expérience to zongeli tournage to tourner na réaliser on a ce que ngape na bisi ndenge bo tindela nga mutali boso ngape na sepele na cameraman on a ta azaki trop têtu azaki trop têtu bo changer nga cameraman ye to go salate to go travailler ba yo pesa ngaskoyo Jean-Marie Luzingu il était cameraman na Raga mais a travaillé à peine à Tropicana mais na Tropicana changea combo ataka Ahmed Zilung il est pas kufa malheureusement et puis to go sala sko trio wana ya Caleb Jean-Marie Luzingu na vie Alphonse Mukeni mwana nguti to sala film mbalali boso na kisasa qui nous a mon effet spécial. Il y a par ordinateur, tricage effet spécial, moi tambola nangu balikola mapata, moi biloko lobi wana tout ça, vieux wana soit c'est montage moko ya danger. Mbala liboso qui nous a moni ki batwa ko tourner na banda kwa kitoko. Mbala liboso qui nous a moni ki ba tourner na français. Tokoti bakar, tokoti banda kwa bien, batwa olata bien. Et c'était le départ. Kaka film aliboso e bandaka wana malamoko prix Ebale mondial et bimisi biso révélation de l'année en 2001. Kaka ndenge to bandi wana to révélation de l'année. Parce que zalaki vraiment film moko qui no ma na tuna go ma salanga de vos muso ba biso to vanda boy biso bika biso mto na makambo c'est ba ye tout ça ba mo bona ga boy jeune mo ga bibi boy film nigérien mais en français et c'était le départ après avoir répondu à la question on a fait ce parcours voilà mais la ça parcours voilà lelo en général aux ana bane belo bimisi tout à l'heure na lobaki il y a basé belé mais on entend à quelques-uns en Suluzolo Duchesse Theresia Kyodo Paco basa vraiment belé secret wana obimisa wana qu'est-ce que vous avez fait pour que lelo oye obimi dans le néa mais opposé banano pe lelo bakomba référence bon en fait bangai bat baya mana ba vague vague aliboso baya na bosanaki Martini Motensaka Papi Koyambo wana nyoso ba vague ma liboso ba vague mibale na bakiodo baye na ba vague mibale wana vague bakiodo c'était avec qui Kyodo évidemment Kyodo et puis vague misato ba ans baye et puis il y avait des vagues qui venaient ce qu'on a nazalaki nazalaki le na la style moko il y a faut koye ba ko créer ba star à l'époque même na bandi na banako mitana kutu ngamo ko nanote na banena ko créer ba star alors otala ki ba premier star na créer na ibandi kaka na taka Mama Deborah et Julien c'était le départ nandina ndina limwe. C'était le départ. Ngamona jouaka mwana na mami wana mami jouaka
Et puis Onésime, les qui n'ont les lois pasteur, il pas joué comme moi na Julien. Et c'était le départ. C'était le départ. Et puis naïe bindeng ni ba créer star parce que une structure culturelle faut créer bastar. Parce qu'on a déjà dès le départ, le roi d'un azouaka maïe le wana na Lagos, je savais comment on crée des stars. Très bien. Il faut vendre le nom de ta star. Il faut opérer ça y est rôle et l'anda na poa salama. Et puis yo moko lokola oza nini faut ko kotanga ka kombo ya mutu wana mingi po mutu wana salama. Donc voilà quoi. Donc c'est comme ça que petit à petit j'ai commencé Yakobi Missa Basta, différentes stars. Mais à partir de la troisième série, dans les quartiers qu'on a les quartiers maudits. Voilà ce qu'on a bimisi Mami Lachat, na bimisi Bapako. Bakombo na bango ce qu'on a quoi Vandi Sango na troisième série. Très bien. Mami Lachat, Pako, parce que Mami Lachat a joué à Azobon wana Niao. Ok. Ndeto benga kaye Mami Lachat. Ok. Émission a comment en carrière, c'est-à-dire toujours retracer carrière nayo pour te refaire ressortir Cléo et Sali qui le réussir secret nayo bref. Na tout la question liboso personnellement tant yo mo vanda bande ko ba rotala yo bande ko ba luka peut-être ba yeba yo mo so ngolo na kati nayo qu'est-ce qui a fait qu'on réussir? Qu'est-ce qui a fait qu'on atteint l'objectif nayo qui le lo aux à la combo na mondia déjà la foi. Je suis un homme d'une grande foi. Nakutani na bakomba, j'ai eu beaucoup de combats. Nabosani koyebisa que même na église mususu ya Kingabo kuna pe susu ba créer la kanga ba problème. Na se retirer nanga. J'ai appris même que ba livrer na Satan. Ba sala na ba prière ko livrer na Satan. Il y a eu des émissions pour ko isanga, mais je suis un homme de foi. Au fur et à mesure batbano longwa, c'est au fur et à mesure na bano mata. Parce que nazalaki batba longwe, je vais encore travailler plus. Et je vais encore prier plus. Et je croyais en moi. Na bano croire nanga. Taka na uta ta groupe mogote. Na ye na perturbé ba elombe, na perturbé ba groupe évangéliste, na perturbé ba sans souci, na perturbé do petit moko ye a perturbé ba o badaki établi. Tala en 2003, j'ai fait jouer mon papa. Sans souci à jouer dans le groupe nanga. Na mama Chako en 2003. Na bengi tellement que le groupe ango s'imposait. Na bengi ma VS aya jouer na mama Chako en 2003. Film ezali soto lukia ngoto mona. En 2003 na joué ça Lor Mbongo na Lor Mata. Lor Mbongo a joué. Na joué ça Marie Misamo ti même na liwa na ye. Marie était devenue même carrément notre actrice. Moi, je retiens la confiance en soi. Et confiance, dextérité, détermination, totale, persévérance. Kokene ni à gauche ni à droite. Ko simba bisimba simbate, na simba et côté. J'ai dit, je vais travailler avec Dieu. Ya mona ya nzambe umela ka ikendaka ti nati. Lelo yo, voilà ce que Dieu est en train de faire dans ma vie. À chaque fois, esprit quoi abandonné il on est dans un remonter parce qu'il arrive à que mutu au salika mo tellement zokuta na bado mo bo mona pe ngole ma chaque fois ngo pour les maner ba payer la bande ko belé ba otala biso kaza ntam su ndeko mo azana likami mo zo sala bazokuta na ba obstacle trop à chaque fois on okuta na ba obstacle comment tu faisais pour te relever na banotala na betelo lisona ndenge na uta bangola na kufa kite na ye na kufite na komi kabinda na kufite na komi mwanda na kufite na tamboli de matadi ya Kishasa na ya kotelema na kufite na liseke nzambe azana ngai. Alors je crois en Dieu et je crois en moi. Nazalano na deux croyances wana. Je crois en l'Éternel et je crois en moi. Nalobaka ti na kokufa. Je serai toujours la tête norake. Je serai toujours en haut en bas. Je serai toujours devant nos derrière. Et je vais prospérer à tous égards. Ce qui fait que, Tina Kilelo, je suis presque le précurseur, il y a Mokili Nabiso. Je suis mouto vraiment abandi si na mambebele. Pendant le temps, vous toujours la tête. Parce que je crois en moi. Natal, na croira kana likabo nzamba tsakati nanga. Lelo batu mususo kisi ngala ko simba yangote. Et ça na place na vie nangate.
et ça ne viendra jamais. Et la discipline, par exemple, il retransmettre discipline, quand on est dans l'hôpital, Masanga na melaka déjà te, Masanga na melaka te, ce qui est vrai. Mais quand je suis chez moi à la maison et que je veux prendre un peu du vin, je prends mon petit vin. Mais pensez-vous que Masanga est appelé le détruire carrière? Non, quand ce qu'on s'allie en habitude n'est que détruire, tu vois. Voilà. Si ça m'arrive que na lingi na melamo avinyo na ngamuke na zolia. Mais ce n'est pas une habitude. Est-ce que dans le milieu, vous avez un meilleur ami dans le théâtre? Ouais, comme Devos Moussoba, c'est vraiment un frère et un ami. C'est faisable que dans le domaine, vous avez camarades dans le domaine, nous respirons la concurrence, et tu n'as jamais recommandé la vie. Mais Devos aussi a crié à moi. Devos a mon corona âge, mais il a crié à moi. Devos, c'est vraiment un frère et un ami. Dans le monde, dans le biso, il y a des toiles. Parce que souvent on nous dit que dans le monde aux années, il ne faut pas avoir des amis au domaine. Oui, ce qui est vrai, net un ami à ta mon côté, net na banda na na mastate. Na kipoto, j'ai mon pote de Vos, wana koma votre famille. Mais que master na bimarate na kota boîte te na vanda na bar te, bar asuka na vanda na l'an 2000 tilelo. Boîte asuka na 96 tilelo. Donc na zate, na millier na zate, même na poto. J'ai fait 15 ans en Europe, mine de rien. Au tika le monde n'engage jamais na zalaka sangana sangana te. Je reste dans mon coin, je reste chez moi à la maison, c'est fini. Donc, on peut dire aujourd'hui que Caleb va réussir. Jusque-là, Ebenezer. En tout cas, jusqu'ici, les autres Kenende Nzamba Lingelaki. Donc jusqu'ici, ça va. Jusqu'ici, ça va. Au-delà, il y a la réalisation professionnelle. L'autre rôle, Caleb a bien occupé. Le temps qui sont laissés les fruits de mes travaux pour ne pas tout le temps mais en tout cas jusqu'ici ça va. Jusqu'ici naza na loba nanga mangate. Mais en tout cas jusqu'ici ça va. Comment ça va makasi. Comment définissez-vous maintenant la réussite pour la carrière na? La réussite pour ngai na carrière et ça d'abord ça pédicure. Ozo travailler oza na quoi na kobenga onini oza redevable na milimo mabete, tu vois, au réussir na yo tant soit peu mais na nzela nzambe ezate na buto la kate parce que ba mami watamo ba yaka ba bilo mo yaka, donc il n'est pas redevable vis-à-vis du spirituel, du spiritisme. Pour moi c'est la meilleure façon de réussir dans la vie. Tu montes mais avec Dieu. Aux anneaux redevables était qu'il faut que nous renouveler qui soit aux anneaux redevables était et simbi bien et simbi pété aux osela parce que Nzambe et kindaranango ils ont que ni malé beaucoup de moi difficulté au hôtel mais on continue. C'est comme ça que nous sommes en train de continuer avec Dieu. Na force à que l'autre, je ne force rien dans ma vie. Quand on est na master aux anneaux domaine lelo et à ba production ba théâtre na éviter ce que monanga na millier na zana millier na vanda kateke photo bae to bae na bana mai na yebite Gino azawa Gino agoloba na yebite tant que sono ne bandelia wa obeti lisulo ya batango zuta ka Nigeria oye okuti ba mista na yo ba koma ko se moquer na yo ça même ozunga Angola. Est-ce que ba mista no tubo zalaka na bino tubo resisa? Bon, en tout cas, la plupart bana poto, na salué bango na kenda pe minkota la bango na bazana voilà, Milous, surtout des grands amis bazakuna bamsu bazana Irlande, bamsu bazaza na banini. Mais ça va au peu ba ressurté, bazara na peut-être oui, ça va au peu quand même ba ressurté. Pourquoi ça va moni? Na koyebisa neti ba masa nango na moni ba réussir vraiment te eza po balandai monzela masanga mingi po biso kingabwa mamboka boka kingabwa vraiment soko bimina kingabwa hotelemi mobali eza facilité. Alors ba masa oyo vraiment ba chavirer eza bazaki trop ami na alcool et puis ba bosani ba objectif na bango, moi je pense. Alors elo on a webisa bango eza na trop tard te ba masanga ba nini eza ba biloko fo ezalaka ba biloko moko et cause à l'habitude te donc ça no pe un mois au tikalo tata moi moké à 20 na nzoto te voilà
Mais si cela t'arrive, voilà, moi, fait, moi, Oyamba qui batou, balingi pe bamona yo, peut-être tu peux prendre un peu vite fait, bon, selon moi. Mais que, et comme ma vie na yo, il y a masanga. Moi, je pense que isa moko ya ba élément isali ke ban maninga nanga ebele tokolaki na bango ba réussir te petit lelo bazo mela kaka. Ti lelo misuku ba okufa. Ti lelo ba omela kaka. Ti lelo so bo monani izaka ya ndeni ko boki da. Donc voilà. Donc c'est un conseil na moto de luka tonga carrière na vraiment soko lingo tonga carrière. Faut tchano no masanga. Faut ça na ba discipline. Très bien. Netinga quand je te dis na yebi barte na yebi chetemba te na ndenge bandela na ndenge za tilelo na yebi te ba boato ezalaka soki na ville je connais pas na yebi te so yango nde bato so amona kapona o zala yanke fo zala moto fréquente yango moi je fréquente pas bisons to yebi que tant moto ça la carrière professionnelle il faut par exemple mon eloko lobi wana je trouve aussi il y a un monsieur que j'apprécie beaucoup c'est un musicien. Na landa ba histoire na ye na bi yango wana réussir comme na niveau c'est Fally Ipupa. Na landa ba discipline moko loba na bi yango ya yoyo azo réussir. Il paraît qu'il boit même pas, il paraît. Il paraît qu'il n'est pas dans les histoires, il paraît qu'à tout moment aza toujours na gati ya guitare nazo créer. Frère photo lukala faut ça na ba discipline. Ngati lelo na komaka. Déjà pour na côté ka film ko ba produire yo na Maboke TV parce que Maboke TV c'est Canal+. Pour bandi ma film na yo, faut ça écrit en détail. Et puis bon ando débattre na bango parce que pour okoma na niveau ya okoma ka scénario mobimba. Faut vraiment donner du temps. Non, la synopsis, si vous voulez développer, c'est... Non, la moukaga 5 heures, frangin. 5 heures, je me réveille, je commence à écrire. J'écris. Parce que faut ça la film pour na Maboke. Faut ça la film pour na YouTube danga. Faut ça la film pour na chaîne nanga moko ya télévision où ils ont la thématique kaka ya théâtre. Que dans le ça même batouké dorénavant et longwe kozala kaka na Star Time et comique ou ndengo zotala na TNT otali RTGA cha na 109 otala Sinark TV. Donc et longwe siko to longwe mana monopole wana et komisko ke pour la population nyonso. Sala ba film pour na Sinark TV, sala ba film pour na RTGA, sala ba film bo, sala ba film bo. Et au sengo za na concentration ebele. Parce que ko luka larna, omni pona ko luka larna kini akwanga na ton santé. Pour réussir à Kinshasa, il faut se concentrer à 100 l'air. Distraction vraiment mouké. Pour réussir à Kinshasa, il faut distraction à la marginale, et à la vraiment l'autre. Nous pour réussir à Kinshasa. Au moins que nous côté Karasimaro. Mais oui, ça rappelle quand même Caleb a rappelé moi un repos, moi vacances et après Babi Mouton on peut faut tout excès nuit. Ouais, je te dis frère, Nazal roi machine, le roi robot. Bata mon moni leki nango yo aza assistant nanga Tony Chunza. Abana ko tovana na avenue moko, c'était mon petit avant et puis il y a comme assistant nanga. Banda comme assistant nanga comme mbala mon responsable. Alobi azwaka su na temps ya ko kini babara bano kendete. Ponga na lwa robot. Moi je marche comme un robot. Nalala à 19h20 nalali nanga. Nalali 5h malamuki. Moi, je peux me la raison avec la petit. Pour dimanche, même dimanche, na peux m'arrêter na ça vlog. Pour na côté vlog, pe na ba fan na belé balanda vlog. Ça ouais, ça va commune. Ouais, ba commune tout ça. Na ibisi bango tout do mikolo, il faut botala rangona. Caleb Toukeba na officiel. Pour na diviser ce que ba chaîne. Caleb Touké officiel pour nezaka pour na ba vlog. Sinak était fait etikalika pour na ba théâtre. Mais comment vous avez fait? Parce que nous tous nous savons que si on a mutumoko azo évoluer ma casse du point de vue professionnel, il faut toujours que moi si moraza la pembeni nae. En tout cas, tout le monde d'ailleurs yo mo le même na debi na yo, il fallait une femme aza la pembeni na pour aider yo tout ça. Femme moi ça za la na azara toujours d'apport mo so mo mutazo azo avancer pena moi ma casse. Mais vous avez connu une histoire, on a en profondeur, comment vous avez fait pour surmonter ça? Parce que je vous dis qu'aujourd'hui, il y a des gens, on peut pas dire célébrité, on va connaître l'histoire, le rôle qui est divorcé et puis à coquille sous qu'on s'est relevé. Qu'on se les bise, au Vani, au Nakatsa Libala, vous avez construit quelque chose avec quelqu'un, puis du coup, ils ont sous-souté, ils ont sous-souté, bah te bélé, bah se relevé. Mais Caleb, avant divorce, Caleb après divorce,
on voit toujours, il tient le coup. Qu'est-ce que vous avez fait pour arriver à maintenir cet équilibre? Bon, Nganalobaka Ezaka d'abord Nzambe Oyo. Parce que si lui ne protège pas, celui qui protège en vain. Mbunta protège Jaka Koleka Nzamba Azate. Parce que c'est un choc pour Nabis Batunion. Mbunta protège Jaka Koleka Nzambe déjà Azate. Et puis des deux, moi je dis toujours, je peux aussi conseiller na batmusu faut que la maîtrise de soi, peu importe dimension makambo ko yero na vie. Naza parmi bararo yo na gérer vie privée nanga assez bon. Na ekota internet te ezoba mate parce que moto bozala ki na yata lelo bozali susute surtout soit beauté la bana azo mériter respect. Peu importe tout ce qui peut arriver. Alors moi, j'ai toujours eu ces côtés-là. Il y a la maîtrise de soi. Bande que belé, divorce, c'est ça qu'on perturbe, on peut baser sur la maîtrise. Et ça facilité. Très bien. Et ça facilité, mon frère. Mais nabata wana faut que je nzambo zotsaye na katikati ya motema na po nzambe ne mutape ça vraiment maîtrise de soi ou ya makasi koleka. Très bien. Makambo eza tellement minene mais ozwango normal. Ozomona ba otuka yo mo ozwango normal. Ba botoli yo bazwi yo boye mo mona ngo normal. Tu vois? Ngana lobaka ozwi oyanga nzama pambola yo. Tu vois? Moi je suis comme ça. Et j'ai essayé de bien gérer ça. J'ai attendu 7 ans pour me recaser. J'ai attendu 7 ans du coup pour me recaser. Et j'ai toujours eu un grand respect pour la mère des petits. C'était aussi une femme extraordinaire. Le fait que... Tu vous a aussi accompagné dans la carrière. Voilà. Donc, Azana Oya Salaki, qui dit que Mage Mabe Koya, Nakoki ko détruire yete, Nakoki ko sale Mabete, surtout qu'Azana Bana Nanga Maboko Naye. Au contraire, Nasenga Nzambe à Pambolaye. Parce que elle a été aussi une bénédiction pour moi. Voilà. Donc, ma caractéristique onde oyo tuninga soko zanango nde ko traverser ba étape aboy. Soko traverser ya boyo mona nzamba oyo pe so sikoyo oyo pe ya malamu. Tant que yo respecta ki yo akenda o sala ki mabete diffamité nzambe sikoyo akopesa yo pe lipamboli malamu oyo pe so kimia. Très bien. Alors voilà quoi. Donc ce qui s'est passé est passé. Aujourd'hui, je me suis recasé avec une ravissante, très jolie femme, femme voilà, qui a une compréhension extraordinaire aussi. Donc voilà. Donc ça n'a pas sa actrice. Jamais à Makambabon et Koyasu na vie. Maman dit bah il va être sur le balcon. Tout le monde a la chance. On a quand même à faire au monde. Et ça la. C'est la qui voisait quoi. Moi, j'ai oisé quoi. Là, on a conjugué verbe oisé quoi. Donc, à mon la boutou tempo, et ça la tempo. Donc, ce boutou est là. Il doit y avoir un bise tant de bisalade balou. Qui est là qui fait qu'à moi ba contre temps moi ça me me restruire comme on en rien. Parce que je m'étais décidé que dorénavant j'aurais une vie privée très cachée. Voilà. Pas question mère à mon nana, pas question. Donc c'est ça mon style maintenant. Bon, vite fait, mais vraiment, voilà. Ça aussi, c'est un modèle à suivre pour la maison. Il y a une famille récomposée, il faut que la maîtrise. Il y a eu déjà les erreurs passées. Parce que quand déjà tu as eu un foyer qui est brisé, il faut retirer par la responsabilité. Ce qui s'est passé est passé. Il faut que parce qu'on est très bien. Mais ne vous en faites pas, mère vraiment. Na sinar ozala na histoire obeti o talisi biso mingi ke yo noza leader yo nde kolo plan. Est-ce que ezala pe na batute o ba compagnon comme ba cofondateur ke boule na biso to sali eloko na biso et puis après bon yo to tio président ezala tikala ozala il ba bon tikala ozala te na sinar ke etikala ozala te do batutu ba ya cop na yo o ben batutu ba yende ba ya pa ya président etikala kozala te et non bozala ba cofondateur que idée na biso to sanga eloko wana etikala kozala te dans aucun statut du groupe on a mis ça do etikala kozala te même ti ba contrer comme oya ba RTL ba chaline ye otikala jamais la plupart abatu oyo mususu à l'air départ nde biso tokomozo ba sponsor
Et ça, la batumoussous, balongwaka, nde biso tozu ba sponsor. RTL est après avoir bandé moussous balongwaka déjà. Ok. RTL est na salaka inane na RTL. Et yé, paf, les alaka sponsor à chaîne, il y a RTGA. Et tcheli biso sponsor, ma famille baye, balongwaka la bango sponsor, ango batino ba ma famille. Après, ngai moko, nazui Tigo. À l'époque. Parce que Tigo. Toujours na babikota kutanoga. Tigo a sponsor nanga. Ti lelo Tigo est comme Orange. Ti lelo nazana Orange. C'est mon sponsor. Nazana Marc Savko. C'est mon sponsor. Et puis mes sponsors sont déjà tu dois faire un bon travail. Un travail que lorsque aux autres défendent et puis na yebi ko négocier. Voilà. Na yebi ko solo la. Yango balobaka tu peux être un artiste mais faut t'engaper. Oyeba ndenge ni ba solo la. Déjà ngana manager na sala management na IPC. Donc na yebi ndenge ba solo la na yebi ko négocier contrat. Ngana za ti lelo la. Orange za, Masafko za. Ils sont toujours mes sponsors. Pour na yebi et puis herbazo mona ki ozo kitate ozo continuer ko sala musala oyo. Pour ti lelo na YouTube ko totika moi moké parce que to komaki trop concentré ba maboke na Star Time mais ko mikolo to zonge o mona ke ba ucho la mabon mama na film ba ucho la kincha mokili makambo mama na film ba ucho la mikolo yo ma mère mon combat mama na film neti sko la veuve zoya faut mona sko la veuve pongana komaka film. Caleb Toukebana, vous avez réalisé beaucoup de choses dans la carrière en 850 films. Plus de 850 films réalisés. Aujourd'hui, vous êtes une référence. Aujourd'hui, vous travaillez dans Maboke Télévision, aux la chaîne YouTube. S'il faut faire la différence, il y a théâtre à Lélo et à Kaloro, c'est la différence. Bon, différence c'est ça, parce que Maboke, Neto Bengango Yakala, Ezalaka, Musala, Yampunda. Et na sepelaka pona kozala précurseur ya kokomisa maboke comme musala mbongo. Que okoma na ba sponsor yo acteur ndo zana ba sponsor na yo. Et puis je signale à Batouke oza parmi ba acteurs oyo ba producteur avant ça dit tu auras la major tout ça mais moi j'ai produisé déjà à l'époque de major ça va CD DVD na yo pe na Chine na dupliquer ba CD ba DVD na oteka na zandu na oteka ba grossiste na zandu depuis longtemps. Très bien. Le même matériel on a na production. Bon, inutile d'en parler. Que matos vraiment. Voilà. Donc je disais tout à l'heure différence ya théâtre à Lelona. Théâtre à Kalezalaka ya Mpunda. Donc barosala na monka ba boaki bato et puis bato na ba yeba sauver bango. Mais tout le monde sala sko théâtre en mbongo. Ozana ba sponsor ba ndima musala no ba futa ko chaque mois. Ozana ba film na yo zo tekela pe ba film ya minene lwa ba maboke parce que maboke c'est Canal Plus. To komisango sko kopala. Ezape musala la rekotsa la. Voilà. Les loyaux nous avons malgré tout le bilango te créer un monde quand même ezala ba respecter parce que kalamuta théâtre alaika mutu pamba mais les lots to koma pe boy voilà on te respecte oui pe na famille ba bien oui na famille ba respecter monsieur Caleb ba bengo même monsieur Caleb bonjour monsieur Caleb et moi tout ça nazo tozalaki ba précurseur nango lelo dans mona leki nangai un brave que je salue en passant Jérémy Chabani Alali Alamukia Mimi Bandeko Baké Dubaï. Voilà théâtre comme Ibongo. Félicitations à lui, Jérémy Chabani, qui est un brave, un très courageux. Bah, génération, il y a Balé Kinabiso, mais il s'impose, ça c'est bien. Voilà, je ne peux que féliciter. Très bien. Comme on a petit Moussous Nazo, on a pu grâce Luzolo. Grâce Luzolo, oui. Voilà. Zoya vraiment très bien. Voilà. Et conseil pour la jeune à Lilo. Siko quand on est dans l'obité, bazala ndé concentré. Mingi siko bazo zala ndé siko concentré te. Moi l'opembeye assemblé totalement. Oh non, le baga mingi likamboa. Boki ndé boki. Et ça na ba nani belé. Boki belé. Boki belé. Mais il est intelligent, il a la carrière. Au coûté 23 heures na bar. Boki ya Niama, talaka la plupart des acteurs mo balala na no bar.
titongo okokoma film otekela maboke ndenge nini okokoma film otekela un jour a plus ndenge nini po temps nyonso ozosisa na bar tozaka na temps oyo maboke lelo oyo mosala tosala bato basombela mapango basombela mituka eza donc toloba parce que lelo naza la sincère acteur mingi tozala bango ana Kinshasa quand je dis acteur na sincère basi na mibali on dirait objectif mingi comme de okepoto mais yo lobi ozu mukanda il y a 10 ans mozungi Kinshasa lobi na yo travailler que les gens comprennent quoi c'est-à-dire on dirait pote comme on dirait moment de gloire c'est-à-dire boulot ya randa c'est-à-dire na ça théâtre pendant qui poto so wana sko ba idée très limitée boulot ya la awa mais okozala na ba ambition mutu muso akozala na ambition pona tala bien na s'installer na mikili wana eza ba ambition na yo ngai je suis à la fois na kene poto na s'installer na poto c'est bien mais ils ont mis pour moi tabi na tiki théâtre na comme ça attend sur caillou on a raison on a que théâtre ça musala mo bego ko laisser été go boko là été on voit aujourd'hui et lo konde zo bo mape kin na biso mboka na biso nde e asiraka pe batute tu vois on mona moto abandaki bien tina ndenga yo kufa ka malere comme il faut bien ministre président cotisation WhatsApp mboko yo nde eza ko rassurer batute très bien yango esala ke bana mai bazolinga pe bakende kaka nanu ngape na ko na oui ça mo faut kende nanu kaka donc faut kende nkanda lele pe faut luka c'est très important c'est très important mboko yo nde ça ne rassure pas mabende ka ya mboko ezo rassurer te okolinga ngo bien na mutema moko mais mukolo bela mukolo ba sponsor ba kozala te mukolo succès que si la omona une mauvaise fin et ça fait très mal mais les loyo ngai ata na beli naza na carte vitale na ngana ozwa traitement na poto fele ozolanda voilà quoi donc poto ça rassure quand ngao na kutu bandeko ko bukana te soki mo ba vide yaka nde bandeko musuna munu ba okende ko bukana te luka mankanda lele très bien na la viva chango na gai kanda lele na ba konzi ba luka consultation pamba na moni nga ba futinga 150 mais mutu mo lenga na carte vitale 400 biso fele non maladie toi oya na ngwa eza ba fele carte vitale fele donc zolanda te poza lelo voilà poza te dala pensa na ndenga fote ndenga ozokende ko bukana kutu te ko sala pe ki ya te na ngana kinwa te mikili ya mikili bako sauter très bien pour soki na ba ministre et ba millionnaire bana mikanda soko ba beli ba nozo traitement très bien bongo siko kaka yo Vincent ngana nde ba pekiso zo nkanda en tout cas travailler nkanda mon frère nazo féliciter même na ebike na moni ça ya zo kuma trop kuna donc c'est qu'azo travailler na bandi de simbi d'accord ça pas pays d'accord ça mukida pas dans Londres la die sobe ko buka na te na Costa en tout cas petit na très content non moi na au mérité non un brave vraiment. En tout cas d'Acosta et Komagi Tango c'est un garçon très intelligent très intelligent na on ngaka na zonga po anzamba sonazo avanza baramuto azonga ozonga ka azonga ka mais faut lukango très important na web ça peut artiste nyonso ndenge bozo kendaka bokeba abuka na daya lukaka plan wana parce que lelo yo ya nanga météo atikala ti lelo awa ondima te ke ya nanga awanda okende ozolan ti via tikalawa entre temps via banda mami qu'il y avant tongo voilà pour mami qu'il a amené no mona ko kendo ko yaka période mo mona e kufi ozolan e kufi PG baby alors erosana no opportunité okende lukango ozala na bora nzoto. Très bien. Pobiso vraiment tout ça. Très bien. Merci beaucoup, Président Caleb, pour l'opportunité pour Biso. Il y a que décortiquer carrière nayo pour nous servir d'exemple dans Bandegotou Batali Biso. Mais s'il faut Bandegoba retenir par rapport à passage nayo en émission na Biso, si vous avez posté déjà nous Kabouli ba chaîne tout ça, mais là on y Bandegoba ko retenir s'il faut définir carrière il y a Caleb Toukeba na peut-être na 2 minutes au rôle bani na Bandegoba Batali Biso. Bon na 2 minutes Nalinga Moussala Nanga Makasi, j'aime ça. Et moi, je suis licencié en économie, comme je pouvais aussi être cadre quelque part dans une grande entreprise de la place. Mais moi, Ndambo Naza, c'est qu'à travers Moussala Nalingango. Donc, pour nous retenir, il faut savoir aimer ce que tu fais. Il faut aimer ça d'abord. Salango na motema moko, salango avec tout dévouement. Et puis, kotikate. Tant que nanu ola oche mutu na sete kotikate
Très bien. Oyebi lipambolino place et koyate. Voilà quoi. Donc moi je suis toujours derrière ce que je fais. Nazomo na pe bandeko belé pe bazako travailler bien. Lelo bazu musala ngo batiango à cœur. On a beaucoup bandeko na pesa basi belé qui travaillent, qui font un bon travail. Très bien. Je les salue là où ils sont. Elles sont en train vraiment ya ko épater bat. Très bien. Voilà, na salué bango place bazali ba continuer ba tika pété et na salué pe ba génération ezo ya bazo continuer ko sala musala na biso moko na yebi ya nanga elombe tokutana na tournage ya Davina epsinga leki nanga ngamona simbi magambo pona moni ngabi avie boy ko simba yango ozonga simba yango na yoki peke vie moi mo vanda na montage ça c'est bon. Très bien. Vendre la monde ngwa ke na bon. Très bien. Voilà. Merci beaucoup. Oza bambo t'as appelé ça? Ouais, Kosangatin. Bon, en tout cas, na moni ndekonanga Serge Louyeye qui est avec nous. Na ko zangate ko saluer une tête bien faite, Serge Louyeye que oui, il est un grand acteur hein. Il y a ko sakanate. Oye azana mai ba mai ici là et na saluer ba fan nanga nyonso de par le monde, ba film asike Zoya, la veuve Zoya. La veuve Zoya Bogotala na Sinak TV sur YouTube. Tozwa ki moi retard mouké parce que j'étais en train de finaliser moi film moko na maboke ndé tozu moi retard mouké il y a Koko Tilabino a filmé na YouTube mais tito zo kuma ba le 25 déjà bokozwa ba bokozongela kozwa ba film asika bato balingi batala ngai Bogotala biso na RTGA chaque jeudi à 20h30 et puis dimanche à 9h Bogotala Sinak TV chaîne ya biso moko Sinak TV sur TNT à Kinshasa nyonso au Betika na canal 109 au Tala Sinak TV comme sokozana ba province ozana ba mboka mususu au Tala biso sur le bouquet Star Time sur Maboke film na biso diamant makila saison 2 zoya ko banda kala mingi te et puis ba film mususu bien peliso zoya sur Maboke et puis Mabon Kalamingi à partir il y a les 20 et que les kasiko bato batala ma bonne na YouTube Bogota lango siko na Sinak TV il y a télévision Bogota lango à partir il y a les 20 oyo tozo il y a moi oyo et na saluer en passant maman nanga Maringi Mbikonde na saluer bana nanga Brian Royal P Believe Tukebana na France et puis bana nanga mususu na pesi bango bambote place nyos baza na saluer les kinanga Orlando Ngimbi Gypsy Poupette Ngimbi, Nadine Mavinga, ma petite sœur Nanga, Stéphanie Ngimbi, oncle Nanga Jean-Pierre Ngimbi, Bagognon sont en France, sans oublier Randori, petit Nanga Randi, Oazam Moko et technicien. Très bien, Château Kolo. Château Kolo, félicitations à Balaki, c'était bien. Très bien. Voilà, Nani on a salué sous les datés Mastananga, mon ami sous les datés, côté Villeneuve Saint-Georges, donc on a salué sous les datés, Mastananga tout il y a Villeneuve Saint-Georges, on a salué Bino, Mastananga tout à Bézon, Mastananga tout à Argenteuil, Bana Saint-Denis, Bana Belgique, Bana Liège, à Bruxelles, Bana Alost, tout partout Bozali na Dallas, et puis Naza ko annoncé que Bana Canada, Nazoya na Montréal, si Dieu le veut, d'ici Pobino Malil et les Kaka. Mais donc Nazo Lingana ya opita fin juin, début juillet na Ozala na Montréal, na annoncé déjà que Nazoya Montréal, et puis na annoncé après Montréal, Nazo aux États-Unis. Na annoncé le Souban Afrique du Sud, je vais faire un tour là-bas pour le vlog. Na Luanda, nazo zonga sou pour na vlog. Nazo kene sou Cameroun pour na vlog et puis Libreville pour na vlog parce que ba vlog ezapé moko ya batu biloko batu bazo sepela na ba vlog nazo sala. Donc voilà quoi. À part ça, je pense que j'ai tout dit. Merci na plateau na yo. Merci beaucoup. Biso pena to remercier pour la ta ozu ya ko komiaro ya ko transmettre matière et puis connaissance. Na ba jeune génération ba baza lelo pe ba royal lobby ba bosala théâtre lelo tant bozolo ba kenga na ninga za la président Caleb boye ba resikani na uta président Caleb ba netika ka vie en fallait tika na nzela il a traversé beaucoup de choses donc bozala apprécier te qui citer linga musala na yo merci beaucoup na Château Kolo David Biwantesa Jiva Zolandonga tozali na assistance à Deo Mwanda et puis le grand acteur Serge Louyeye et puis tozali ne awa merci na bande retour botali biso Botique la suggestion parce que tu continuer programme ya carrière tu yamba
En tout cas, parce que Joben Kavira, Joben Kavira. Ouais. Joben Kavira. Joben Kavira, Alembon en Afrique du Sud. Alembon en Afrique du Sud. Mais est-ce que Joben Kavira? Seigneur. En tout cas, tu peux se monter et puis na bande tout total. Donc si on comprend, nous peut Joben Kavira on tient na bien. En tout cas, place dans la PC monter. Bye. La voix du peuple, oh la voix du peuple, oh c'est bien, oh. Vincent Chilouizi, étoile de la presse. La voix du peuple, toujours longueur d'avance. Les informations partout dans le monde. La voix du peuple, toujours actualité, na actualité.